Bolingo. Site ya Sikebimi, Mopepe ya Sika. Mopepe ya Sika. Chez Christelle, Lopungu, La Rose, Mamou Iranium de la presse. Alors, vous s'abonnez à CLTV, Mopepe ya Sika. CLTV News, Mopepe ya Sika. Awandeska ngana kosala ba news, awandeska ngana kosala po, na sak interview dans n'importe quel site té, na n'importe quelle animatrice ou animateur té. Christelle, Lopungu, Mamo La Rose, l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois te Mopepe ya Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose Mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lupung. Mamo. Iranium de la presse. Ciao. Oui, salut chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité. Toujours sur votre site que vous aimez bien, c'est Elle News TV, de elle-même la patronne Christelle La Rose, Mamouliranum de la presse congolaise, que je dis bonjour. Je dis aussi encore merci à celui qui est derrière la caméra, Air Max. Merci aussi à celui qu'on appelle Gola Maëla, notre réalisateur majeur. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez de la France, Paris, Belgique, de toute l'étendue du monde entier. Oh bozala wana toujours pour na kolanda biso pour na koyeba masolo ya mboka na rubrique na biso masolo ya mboka mukona lelo te ko sola bongo na likambo ekwelaki moko ya ba candidat na présidence babengi Martin Fayulu Madidi. Donc Martin Fayulu Madidi oyo batu mingi bakanisaki ke akufi, batu mingi bakanisaki ke aza entre la vie et la mort. Pour le moment notre nos message que il va vraiment parfaitement bien. Wana tozwaki message yango et pas ya ba moko ya bakambi ya dynamique oyo tozbengaki bango tolobi non tozwa message o etali Martin Fayulu Madidi il va vraiment parfaitement bien malgré gaz lacrymogène o babwaka kezoki quand même na monoko mo bapota mais ça va notre président Nabiso président ya bino nyonso o bolingaka Martin Fayulu Madidi il va vraiment parfaitement bien yango lelo tolobi bongo te toko vanda bongo te c'est News TV photo soit interview ya moko na moko to bande non interview ya liboso ya moko ya Cyprien ya bato dynamique ya partie dynamique nde tozwa kina et to solene masolo pour tous en information tous en une image et puis on se retrouve juste après. C'est parti. D'ailleurs situation anezali situation moko oyo et déranger biso nyonso puisque tozali na période électorale. Et na période ezali période au batikaka motonio ça la propagande comme il se doit. À quoi bon maintenant tout le bara côté majorité bakoyi ko intercaler opposant basa la propagande de lolenge o esengeli. C'est-à-dire batika mutu na mutu asa la propagande na ye. Victoire toroye bango na bairne. Tant toroza na bairne, tant ba élection nyonso torosilisa. Après publication ndete roye banani les vrais gagnants. Biso nos opposition to bangate ngai surtout étant que soldat ya Martin Fayulu Madidi naza sir que trolonga na maponomi so bazoka intercaler biso pour babi que même na niveau ya communauté pour babi que même na niveau international bazomona ba plein autres zo sala moment bazomona déjà que baza ko kweya mais bo banga bangate tozela makambo ekokisama biso to kokene na maponomi sans machine à voter mais tolonga bino on a koka koloba yango longa sundeni parce que yango c'est que bino d'ailleurs boza déjà bien préparé na ba papier na bino ya ba bulletin de vote na bino parce que bulletin de vote corneille na ngaloba ki ezakité ezate parce que le 23 décembre la semaine prochaine mais bino bolo maman mais toute fois biso si toloba kité toko kene maponomi na bi régularité ti toko kende na maponomi Otoyebike, même dans la loi électorale, tout comme dans la constitution, même dans l'accord, machine est à la prévite. Ce qui est beaucoup d'irrégularité. Aux hommes qui pendant que biso, Toyebike, Toboya qui n'a nous, Tozoboya pouvoir opona Makamuna bango ezali toute fois irrégularité. Si ko soki biso fait on dimanche, biso to komine mona bango.
Donc yango to boyango mais biso to kende na ba élection le 23 ba kitaba mata to longa bango ba moni déjà ba plein auto sali na Butembo ba moni ba plein auto sali na Kivu to ba moni o ya Bunya yango elengisi bango ata bandeko bazo kufa biso pe tozo continuer po biso nyonso to ko kufa kaka mais pona Congo ba ebaki Congo eza ya mutu te eza ya biso nyonso esengeli biso nyonso to telema message na ngai na ba militant nyonso ya opposition to telema to simbana pour photo bimisa Congo na pas c'est pourquoi au moment na biso to na Lamuka c'est-à-dire Lamuka place to la kito Lamuka pour en tout cas to bimisa pays na biso place oyo et comment qui place ezali ko plonger ya mabe biso ne to la musa yango to na Lamuka donc même yo pe journaliste Lamuka to gene to comme suka tonto tuna parce que ba te belé ba s'inquiéter mingi babi que Martin Fayulu a koufi parce que tout le monde a ba titre ba te miso ba tient na Facebook azuma ça si coup de balle na libumunde to lo ba boisant entre la vie et la mort pour le non wana ezali lokuta ezali qui bien sûr que oui ba balle réel ezalaki mais il y a zo qui balle réalité ezalaki gaz ezo qui na munoko zo qui pota munene na monoko kasi na information autozui na ba kambina biso likolo babi toutefois azali malamu donc oyo tokoki ko yebisa population ngwana to bangate tozo continuer propagande na biso okomona déjà na polo na ngomona déjà Lamuka soki to balusi na mukongo mona bakomi bumbu Lamuka oyo ezali ya numéro 16 ya candidat na biso oyo ngamona ezali sipeyane mbota mbwengi oyo ngo bomoni na l'accès exemple biso nyoro bana Lamuka biso nyonso bana Lamuka toza toutefois derrière Martin Fayulu donc même que chassa mukola roya na kin nde ba comprendre que président aussi toponaki déjà Yewana. Oui, merci Binomoko Boti Olanda. Bon message que Martin Fayulu m'a dit Aza vraiment en bonne santé, Aza vraiment très bien. Balobi Papi Michopo, oh Benga Kinga Vanessa Boni Kuna na Kinshasa, Nabi Papi Michopo, Nyon Seza Carré, Aza vraiment bien. Gabi Panzo pas Tunaki Mopandi, bon on a Papi Nzola Meso Bengi Abi, ma petite sœur, qu'est-ce qu'il va pas, qu'est-ce qui se passe là-bas en RDC, non Papi Nzola Meso, Nyon so bien. Et sur les cas bien, Jules Mombotel, Accenti, maman Marlène, Motema Chou Papa, Babi maman Chou Papa. Donc merci maman a battu à Ronel, merci à Ronel et maman bon moi maman Marlène n'a pas si omboté, n'a pas si sous mboté. Bongo na Christelle la Rose maman na babi Colochane Colosita, Zobenga mi colonio sopona kotuna bongo masolo amboka les recarmiers si le mignon garçon depuis Milouze, il est pas une manabi Nyon Sezoleka bien à Kinshasa yango toba ça qui peut ma bonne biso te tolobi te biso Sahel News TV à part message à batati puis to zoapé ma mbwa réaction il y a population na biso quinoise batupe il y a eu des PSP balobi batupe il y a eu NCP balobi batupe il y a dynamique pe bango pe batie liloba na kati émission na biso na mkona lelo yango to bengi Air Max a pe ça biso déjà ba image il y a population quinoise ndenge ba s'exprimer par rapport à attaque oyo bon babo qui que meeting ya ndeko Fayulu donc moi comme candidat à la présidence le numéro 4 Martin Fayulu Madidi c'est parti. Tant que Congolais et ça pas si pour aza Congolais aza mwana mboka. Ça pas si mingi pour tous la propagande. Moni bango ba osala makamna bango librement mutazo empêcher bango te. Batika et personne m'a ramené librement parce que tous la propagande mona mutazo tia libaya po waza makase leki. Donc ya goyana comme ko beta bagaz comme ko bangisa po jour a fait une campagne c'est que vous allez mabé pour tout le monde en 2011 bamenasara que son nom repose en paix président Tshisekedi bamenasara en aéroport bloqué pour y aboiter pour bazo banga donc batika e asala maramna e batika fatia pas tout ça terrain mon am toi za makasi ya oleka mais baromi ko banga boy poani Martin Fayulu za congolais a libre sa campagne na place de Solingi ponanga na moni ndengwana o bako mosala les père les frus donc adversaire à perdre na fati wana za mokonga nzoko so simbi fati mabe donc so meki o moni yango baola na nde côté le plus pété ba dit que kuna za na état mon fati ba Martin Fayulu mususu yo falo zara derrière fati pose na moi puis mo boy bo moni mabe zo comme les poste ko za na soutien te pour peuple za na yete makamno so mabe yango wana pour fati so simbi donc mabe bon moni to na repose exemple moi un peu bête limisanga jiba ça plein faire pas ça plein mais est-ce que ba plein ko za ndenge mo
Zomon. C'est ma plein aux andemons. Zomon. Faire passer à plein, mais n'a pas d'engue. Tant que pas aéroport, passe à la plein. Mais est-ce que tant que qui journée à moule les aranden? Yomo Rokata, Oza, Mopandisango Kata, Yomota. Mais les Congolais, eux, c'est et comme il y a Toko c'est pelaté. Azagi distrait la Babemba, Moïse Katumbi, Batumoro Boye. Ndeti mutuwa Moïse Katumbi bazana aliana mbonga kabile belé asana ngolo roté. Mutabongo pena yo ko sa subiso no alingi biso na mboka o. Asala ni na mbongo azana ngo. Tala, il est temps Martin Fayoulouza mutumune nozo kanga, fallait o s'accommoder na Félix Tshisekedi po maboko pemba bomate ayibate. Donc bino bo yiba na pose bo sala donc ouais, salinga passe makasi, salinga passe aza ndeko na Congolais. Ando na Congolais, akoki jamais ko sepela na malheur na ye. Même Bible le bango. Ba oyo bazalaka kombati, bango nde bazalaka ba eli. Bamoni et pas Martin Fayulu qui ils ont le logo moko ezala na kati na ye. Pour monde des ténèbres atina ba angelu na ye ba taquer ba na nzambe pamba te. Ba ye ba katina ni mataka bango. Donc ça fait mal, vraiment ça fait mal. Démocratie au de sengaki na RDC mais eza yango te. C'est biso passe mais nzambe osunga nzambe obatela. Non, omoni bato déjà ba dans pouvoir. Ba ye ba nini oyo Mundele azobomisa. Bamoni que président Eli oya mboka oya 2019 ezali Martin Fayulu. Ndé bamoni que il faut pas menacer. Vous comprenez? Il faut pas menacer. Batali que azabe na soutien na ba licencié ba bemba ba Moïse Katumbi bazaza na simanaye. Tu comprends mon frère? Eroza ba jena bangote, eroza ba jena bangote. Un chrétien oyo asambelaka. Soki Satan a tenté été asa chrétien té, am oponamité. Chrétien solo faut aboulisama. Donc et là que Martin Fayulu le président Eli. Na dit que place Bazali bazo banga mais Martin Fayulu le président Eli. Pour le peuple congolais. Tous on a posé des présidents qui font la raciste. Pays tout était le président raciste. Moi on est général Bosoté. Toi le président oyo azala Eli voter na peuple congolais. Ngana muno ya amabe makasi. Botika mtu asa makamuna ibino bokomo menacer ama pas bien nga c'est pas na ngote monde baba menacer na ibumba shuguna aba genete so aba gene angasa makamo angasa tiens aba genete ezaka benemine kaka o basaka boy wa jamais ba muso basay ba banine bon kitoko comme na tout na e ba mo casser c'est pas bon pour ngai batika ye asala na ye talaka ko menacer moto asa propagande na ye masase beta baliba kufa eza malamu te batika ye vraiment asala bamisu bazosala bazomenacer bango te pourquoi ka président Martin Fayulu asala bamenacer seke bazobanga ye mpo na ngai nasenga vraiment kimia ekota vraiment mpo na ngai élection fo ezala. Merci Binomoko Bozui, avis à population qui nous ndenge basé de chaîner par rapport à y a eu des PSP baboy yango babi ya bango na eu des PSP ba mekate batumsusu o tokanisa ki kezaki parti a eu des PSP ba menasa ki la muka mais balobi te bango pe ba menasa ki bango te ezaki juste mes ententes entre majorité na eu na dynamique ndenge ka na la muka kaka batumsusu balobi biso bongo tozala wana toujours pour na komisa bino ba information vraie donc soyez calme soyez apaisés parce que ici à Kinshasa rien de grave ici on attend dans jour J aujourd'hui on est déjà le 12 décembre donc dans 11 jours on va passer aux élections côté il y a Fachi président Fachi à lobby avec ou sans machine côté kuna ya dynamique babi sans machine à voter to éviter ceux qui élection en ekozala ti biso tozotala la kaka lisu likolo ya lisu pona to yeba est-ce que vraiment ba élection ekozala ti malgré makamuni so le kanamboka oyo to éviter qu'est-ce que elonyezo s'est préparé en conséquence peut ozelango kaka
sur votre chaîne Torozalawana. Le 23 décembre, Torozala sur terrain. Pour te faire qu'est-ce qui va se passer ces jours-là? S'il y aura élection ou pas. Torozalawana n'a pas urne, Torozalawana n'a pas ndak, Torozalawana n'a pas école, nous sommes entendu, nous se passe par côté exposer machine à voter. Donc la Sabino ba image, surtout sur votre site CL News TV. Soyez apaisés, soyez calmes. Votre président Martin Fayulu va très bien, parfaitement bien. Notre là-bas, le numéro 20, Fachi aussi va bien. Babi Kunape Emmanuel Chadari pe aza bien. Donc toebi que le jour wana Tokozalawana et puis Tokozalawana Tokozalawana makamno sekoleka vraiment na kimia nyonso na bokebi nyonso na pesi merci na ba nyonso bazaki ebele branché toujours sur notre site CL News TV pour na kolanda biso bo pesa biso toujours confiance biso pe to kopesa bino confiance toujours na chaîne na bino munene CL News TV to kopesa bino confiance biso pe pesa biso confiance na musa na biso ba remarque na bino ba suggestion na bino et au sala biso vraiment to améliorer musala au point qu'il est vraiment malamu mingi na pesimbote na ba nyonso bazaki toujours branché. Merci à vous tous de m'avoir accordé vraiment la parole d'aujourd'hui. Merci à Air Max, merci à Gola Mayala, merci à vous tous. Je dis bientôt là, c'est mon anniversaire, donc ba venabino ba nzembo nabino ba nyonso ya bino osalanga vraiment kitoko papi michopo sola poto Gabi Panzo Mukusa Talo Babi prêtre na poto sola poto Gilles Mamba hôtel accent Babi lieu de repos et Kimia Babi bon séjour séjour nabino à Kinshasa nulle part ailleurs Babi na commune à Kinshasa donc hôtel accent lieu de repos mo ya Kimia toujours sur ça nous TV bobenga tebi ke bonga ko fait ensemble boya bobanga na binoté parce que ici vraiment Kimia ezalango boya ko fêter na biso kaka nde bosalango chaque année donc bobangate et l'oroté zala qui toko voter les sous toko kenika na maponami makamno se koleka bien na pesimbote nanga bongo et pas Christelle Mamou na pesimbote nanga et pas Riachulier na pesimbote nanga et pas Marlène na pesimbote nanga et pas ya baïnyo so bazalaka toujours na site na biso. Merci à Bambi. Mère Bambi, est-ce que tu me vois? Salut, je sais que tu me regardes. Bambi, je te salue. Na pesimbote baïnyo so bozala toujours branché na site na bino. On est toujours là pour vous informer et pour vous dire de vraies informations. D'ici là, portez-vous bien. C'était moi. Il y a deux autres qui fréquentent notre site tout à l'heure. C'est moi, Vanessa Moussaou. Merci à Jacques Bonja en Allemagne. Babi Jacques Bonja en Allemagne, je te dis bonjour. Je dis bonjour à Jacques Bonja en Allemagne. Babi comme Mokonzi Allemagne. Il y a le Vanessa Mokonzi, mais moi je t'appelle Mokonzi Allemagne. Merci à Jacques Bonja. Je te dis bonjour. Bonjour aussi abonnés à Bissonio sur CL News TV. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne année Nabino. Boya to fete bubanga te boya non zela bino. Mon kande to salango non zela bino boya to fete bonne année. Merci à Iguette Iguette du Kombe. Yazala wana kapo assista lela libanga Noël Sabino de combattre ingénieur Eric du Kombe donc na pesi bino mbote